na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Balingami kati na nkolo mbote. Na bokobi na buku na biso ya mibale ya Timoteo. Awa sikoyo tokomi na mokapo ya misato. Na molongo ya yambo kino molongo ya 12. Mokapo ya misato. Nostradamus en 1503 kino 1566 ayebanaki mpo na mateya na ye ya milongo ebele na ndenge ya kobombama. Liziba ya molimo ezalaki penza molimo ya familia. Na makomi na ye atatoli suka ya mokili ekozala makasi mpo na bato ya mokili. Na kolanda maye alobaki tomoni ete alandeli maye ntoma polo alobaki. Molongo ya yambo na bandi kotanga. Yeba malamu ete na eleko ya suka ya lisitwale batango bikozala mpasi. Timoteo mibale mokapo ya misato molongo ya yambo. Eleko ya suka ya lisitwale eye ebengami pe mikolo ya suka to pe ngonga ya suka. Ebandaki na boye ya Kristo pe ekosuka na botombwami ya eklezia ya mokili mobimba oyo esangisi bandimi ya solo ezwami bango na mokili mobimba. Pona Isalaele nde ngonga ya suka ekobanda sima ya botombwami ya eklezia. Polo alobi ete tango ekozala mpasi. Liloba oyo elingi koloba ete kotondisa ba bubangi. Mokomi greke Plutarque na tuku mine na motoba kino kama moko na tuku mibale. Asaleli yango pona kotalisa pota moko ya mabe. Na ndenge mokili ezali kokende kopusana na suka ya lisolo na yango, bantoma ya pasi bakozala komona na mbala ebele. Atate ba mabongisi ya politiki, atate ba lisikulu ya kitoko, atapete bato ya mayele bakoki komema likolo na mabelete. Na kati ya mokanda na ye ya liboso, Toma akebisi na boye Timoteo ete, na batango ya suka, ebele bakotika kondima po ete, bakomipesa na bamilimo ya bokosi pe na ba malakisi oyo euti na ba demona. Pe na mokapo oyo elandi, akobeta penza sete makasi na koloba. Pamba te, tango ekoya epai wapi bato, bakolinga lisusu te koyeba malakisi ya solo. Na baposa na bango, bakopona etuluku ya balakisi oyo, bakosenga na bango kaka ete ya kosepelisa bango na mateya. Timotea mibale mokapo ya mine, molongo ya misato. Ntoma asakoli ete, lobi ya eklezia ekozala molili. Babisakoli na ye, bikokisamaki po ete kolana na bikeke, bamalakisi ya lokuta ya mingi, bikotaki na bokristo pe, bisalaki sangisa moko ya ngalisa oyo tokobenga bokristo ya lokuta to ya nkombo kaka. Kutu kobanda na eleko ya Polo, malakisi ya lokuta oyo eutaki na boyebi ya bagreki, ya bapagano pe ya judaisme, bikotaki na kati ya eklezia ya ba ntoma. Banda kala, bokonzi ya mangomba moko esalemaki pona kokitania, balaiki oyo banda kala bazalaki bakambi ya ba mangomba. Kuna mosika, ekomaki tango ya makanisi ya bomoto kopekisa likanisi ya Nzambe tango na kati ya eklezia, milulu ya lingomba pe lingomba ya orthodoxe batiaki ye nkaka na kosala na ye ekelamu moko
amonanaka te pe ya mosika. Mosika mingi te ebimaki ecumenisme, elingi koloba bosangani ya mangomba. Filosofi moko ya lingomba epai wapi tozali kosimbana biso nyonso na maboko po ete oyo ezali ya motuya ezali bolingo. Bapagano baboya kondima liloba ya Nzambe, ezali kondima mapo ete bazali ba oyo bazangi kondima. Kasi na mabe makasi pe ya mawa ya mingi ezali likambo ya bubwaki ya bokonzi ya makomi ezali kouta na kati ya Bokristo. Lokola nasilaki kozwa libaku ya koloba yango na suka ya mobembo na ye ya misato ya misioni, Paul alobaki na bakambi ya eklezia ya Efeso: nayebi yango tango na kozala lisusu awa te, bambwa ya zamba bakomi kotisa na kati na bino, pe bakozala ata na mawa te mpo na etonga. Na milongo na bino moko bato bakobima oyo bakosalela elobeli moko ya lokuta pona komisala bayekoli. Misala tuku mibale, molongo ya tuku mbaye na libwa kino tuku misato. Toma Petelo pe akebisi bakomi na ye na kolobaka: kala ezalaki na basakoli ya lokuta na kati na bino libota ya Isalaele. Ekozala pe lolenge moko na kati na bino. Yeremia 14 molongo ya 14. Malakisi oyo ya lokuta bikokotisa na mbala moko na kati na bino bankokoso oyo bikomema na libunga. Yezu alaki ete akotonga eklezia na ye na Matayo 19 molongo ya 12. Kasi atikalaki koloba te ete ekosalema ata makambo moko te. Na bokeseni, na kati ya malakisi likolo ya ngomba, ayebisaki bayekoli na ye na kolobaka: bokeba na basakoli ya lokuta. Tango bazali koya epai na bino, bazali komipesa ezaleli moko ya bampate, nkasi na bosolo bazali bambwa ya zamba. Matayo mokapo ya 7 molongo ya 15. Pe na suka ya mosala na ye, Yezu abeti lisusu sete tango alobaki: basakoli ebele ya lokuta bakobima pe bakokosa ebele ya bato, po ete mabe ekolemba te kokola, bolingo ya bato ebele ekokita. Bakristo ya lokuta bakobima lokola pe basakoli ya lokuta. Tala nakebisi bino. Matayo 14 molongo ya 11 kino 12. Molongo ya 14 kino 15. Tokomi na molongo ya 2 kino 4 na kobi. Bato bakozala baimi lokoso ya mbongo, komikumisa lolendo, kobebisa lokumu ya bato, pe bakozala na bobangi te pona baboti na bango. Bakozala bato bazangi botondi, bato oyo bazangi botosi pona oyo ezali bule, kozanga bolingo, kozanga mawa, bakoseli bato makambo, bazangi makoki ya komikanga, banyokoli, banguna ya malamu, bateki bato, bizaleli ya kosilika noki pe bato batonda na lolendo, bakozala babongisami pona kosala bokosi, bakolinga posa ya nzoto na esika ya Nzambe. Timotheo 2 mokapo 3 molongo ya 2 kino 4. Ntoma akotanga bambeka soki 2 oyo bikozala ya komonana na kati ya tango ya suka. Ezali na molongo ya kokokana. Timotheo wa yambo mokapo ya yambo molongo ya libwa kino 10. Bagalatia mokapo 5 molongo ya 10 na libwa kino 11. Kasi oyo etali mingi penza bandeko ya lokuta pe ata pe bampaka ya Efeso. Timotheo 2 mokapo 3 molongo ya 5. Bato bakozala baimi lolenge ya koloba, bakozala na bolingo pona bango moko. Tango nyonso ete bato batombwamaka, bakitisaka Nzambe.
ezali lisumu oyo lisufelo asalaki. Bato nyonso bazali babomi te, kasi bato nyonso bazali bato ya lolendo. Moto nyonso amimonaka malamu. Ataba oyo bazali kokota na eklezia balingaka bakumisa bango. Timote ya mibale mokapo amine molongo wa misato. Pe bakumisa bango pona komipesa na bango na lingomba. Bosolo etali bango te, pe baboyaka koyoka ete bazali basumuki. Ete bazali na bosenga ya mobikisi pe ete bosenga na bango ya liboso ya bomoto ezali kolinga Nzambe pe ndeko to moninga na ye. Matayo tukuma na mibale molongo wa tukumi satu na sambo kino tukumi satu na libwa. Kobanda ebandeli ya Bokristo, ata batangi ya teolojia oyo bazangi loboko na ndambo na makomi bandimaki ete bolingo ya yo moko to lolendo ezali mosisa ya lisuma. Kasi kobanda na ekeke ya jomi na libwa, filosofi ya bomoto elongo na botangi ya bokendi liboso lokola libende ya likonga ekitanaki Nzambe na moto. Carl Rogers na Eric Fromm balandaki lokolo ya bato ya mayele pe ya boyebi na kolobaka ete ezalaki kozanga bolingo ya yo moko nde ezalaki na katikati ya mikakatano ya bomoto. Lokuta oyo penza monene ezali kaka te ya kopandana na bizaleli na biso, kasi kobanda na suka ya ekeke tukumi bale lolenge moko na kati ya baeklezia. Lolenge ya mabe ya moto alingaka ete balinga ye pe balobela ye maloba ya kitoko. Liboso tozalaki kotanga bamilionere, kasi sikoyo bazalaki penza ebele na ndenge ete ezali bamiliardere nde bakoma bato ya koyebana, pe ezali na Londres nde motango na bango ezali ya mingi. Na mokanda na ye ya yambo na Timoteo, Polo akomi ete bolingo ya mbongo ezali mosisa ya mabe nyonso. Timoteo wa yambo mokapa motoba molongo wa jomi. Lokola Efeso ezalaki engumba moko ya bozwi, ekoki kozala ete azalaki na moto na ye na bandimi ndambo ya eklezia oyo likolo ya bozwi na bango babwakisaki kondima. Mikakatano ezali te mbongo, kasi ezaleli oyo tomipesaka liboso na yango. Ezali eloko ya kokamwa te ete bandimi oyo bazali na komikumisa moko ya makasi ya bongai bazelaki ete Nzambe asunga kaka te na oyo koki, kasi pe na oyo ya kitoko. Moko ya milulu ya bolingo ya yo moko ezali kozala moto ya komikumisa pe ya lolendo. Lolenge oyo ya bato bamimonaka likolo ya ba misusu. Moto ya komikumisa alekisaka ndelo kukumisa na ye, pe na koyoka ye okokanisa lokola neti amona nyonso. Ayoka nyonso pe azali lisusu na eloko ya koyekola te. Moto ya lolendo azali moto moko ya komibomba makasi, kasi na motema na ye atiolaka moninga na ye. Yesu alobaki lisese moko kaka pona ba oyo bandimisamaki ete bazali sembo pe bazalaki kotiola ba misusu. Luka 10:mwambe molongo wa libwa. Polo alobi lisusu ete bato bakozala batongi to babebisi lokumu ya bato. Kombo ya Greki epesi kofinga Nzambe. Bato oyo batiaka zolo na bango na makambo ya bato mingi pona kotiola bango pe kokomisa bango moindo, pe lisusu bazalaki na bobangi te pona baboti na bango. Kolandana na lolenge ya kotalela ya bomoto, bana bazalaka malamu. Esengeli te kopesa bango disipline soki te okobebisa makanisi na bango ya motuya. Bato oyo bazali na botosi pona bato moko te, pe bazali kondimisama ete nyonso ezali pona bango, bakomaka bato bazangi botondi. Polo abakisi ete bakozala bazangi botosi pona oyo ezali peto to ya mbindo. Kombo Greki elingi koloba soni monene.
pe ezalaki kolobama mpo na moto moko oyo azalaki na ekila to mpe oyo azalaki koboya kokunda mokufi moko. Bato bakozala bazangi bolingo, elingi koloba bamipesa penza na bango moko. Bazangi posa, motema makasi lokola libanga pe bazangi bolingo ata mpo na bandeko na bango. Bakozala bazangi mawa, koyina ya makasi pe bato ya kondongwana na kati ya boyokani na bango elongo na bamisusu. Kotika likambo te, balingaka ata kondima likambo te pe balimbisaka eloko te. Bakozala bato ya kokosela bamisusu makambo. Kombo greki diabolose elingi koloba mofundi. Bakozala bazangi makoki ya komikanga. Kombo ya greki elingi koloba komi bebisa. Elingi koloba oyo azali komitika komipesa na baposa na ye pe na ba mabongisi na ye. Bakozala ya mabe makasi pe kondongwa na lokola banyama ya zamba. Banguna ya malamu pe bakopona mabe na boyebi na yango nyonso. Bakozala bateki to bawangani bato. Ezali ata liboso ya libota na bango ya kosilika noki po ete bango bamonaka kaka oyo ya lelo. Bakozala batondisami na lolendo. Kombo elingi koloba kozingama na kati ya molinga pe elobami ete bamonaka te mosika na bango. Bakozala bato balingi kosepela na esika balinga Nzambe. Molongo ya mitano na kobi. Ya solo, bakotikala ya kokangama na misala ya libanda ya lingomba, kasi na bosolo, bakolinga koyeba eloko moko te na oyo ekosala makasi na yango. Kabwana na bato wana. Timotheo mibale, mokapa misato, molongo ya mitano. Bate ya lokuta, bazali tango nyonso ya kokangama na bizaleli ya libanda ya peto, lokola bamayangani ya lingomba. Kasi na bosolo, bazali bakosi. Bazali komilakisa lokola basali ya Nzambe oyo bazali kotangisa liloba na ye, nzokande molakisi na bango ezali Satana pe bazali kopanza lokuta. Pe lisusu, niau oyo aziki na mai, abangaka mai ya malili. Bato oyo bazali polele te na nzela ya balakisi ya lokuta oyo, bazali komisala pona basali ya Nzambe, bazali sikawa na bokebi ya bandimi ya solo. Ezali ya kokamwa te ete, ntoma aloba na Timoteo, kokima bantoma ya lokuta lokola maba. Na elobeli ekomami, sala bokasi na kokabwana na bato ya lolenge ena. Molongo ya motoba kino sambo na kobi. Mingi kati na bango bamikotisi na ba mabota pona koloka basi ya yiki. Na lobi eleka ya mokumba pe ememami na baposa ya lolenge nyonso. Bazali kolinga tango nyonso na koyeba mingi, kasi bazali penza te na makoki ya kokoma na boyebi moko ya kokoka ya bo solo. Timotheo mibale mokapa misato molongo ya motoba kino sambo. Na mobimba, babinzambi ya bakristo ezali na ebele ya basi pe mingi bazali na lobi moko ya mokumba. Atako bazali bandimi te, bazali na mayoki na babosolo ya molimo, pamba te bazali koyoka kilo ya bambeba na bango, pe yango nde ezali kosala pona bango bilei ya pete pona bantoma ya lokuta. Molongo ya mwambe na kobi. Ndenge moko na kala, Janes pe Jambres bazalaki kotelemela Mose. Ndenge moko bato wana bazali kotelemela bosolo. Bazali na mayele ya lokuta pe babwakisami pona oyo etali kundima. Timotheo mibale mokapa misato molongo ya mwambe. Bato mibale oyo Polo alobeli bazalaki basoloka ya falo oyo
basalaki pe lokola bikamwa ya yambo ya Mose. Kobima mokapo ya Sambo. Esengeli ya solo koyeba ete na lolenge moko Satana akoki komekola Nzambe. Nyonso oyo ezali kongenga ezali wolo te, pe milulu nyonso ya likolo ya bomoto euti na Nzambe te. Toma Yohane akomi, bokeba baninga na ngai, bomipesa te na molimo ya lolenge nyonso, botia bamilimo na momeka mopona kotala soki euti na Nzambe. Pamba te ebele ya basakoli ya lokuta bazali ya kopanzana na mokilimo bimba. Yohane wa yambo mokapo ya mine molongo ya yambo. Banguya ya milili bizali komona na likolo na mabele pe mokili ya molili ezali bosolo moko ya kobangisa makasi oyo esengeli komibatela. Molongo ya libwa na kobi. Kasi kokende na bango liboso ekozala ya mokuse. Pamba te liboma na bango ekobima na miso ya bato nyonso, lokola ezalaki kala mpo na bakosi oyo mibale. Timote ya mibale mokapa misatu molongo ya libwa. Kasi bantoma ya lokuta bakoki kosala bamakama ya minene, ezali ya kotia ntembe te. Kasi ya solo okoki koyebisa, elike na bango ezali komonana na pole, makasi pe bazali kosukisa mosala na bango na boloko po na mosala moko ya molili, ya bizaleli to mbongo ya koyiba. Ezali neti tango nyonso lisano na ye lolenge moko. Molongo ya zomi na kobi. Kasi yo, olandi ngai na mateya na ngai, na etamboli na ngai, na mokano na ngai, na kondima na ngai, na motema molai na ngai, na bolingo na ngai, na koyika mpiko na ngai. Timote ya mibale mokapa misatu molongo ya zomi. Ntoma azalaki na eloko moko te ya kobomba, pe bomoi na ye ezalaki buku moko ya kofungwama oyo moto nyonso akokaki kotanga. Na kolongola bantoma zomi na mibale oyo batangisamaki na Yesu, mondimi moko te atikala kozwa ndakisa moko ya malamu ya bomoi ya Kikristo lokola Timoteo na kotalaka ya Polo. Kasi yo, elobi Toma, olandi ngai. Nkombo kolanda etalisi boyokani ya pene oyo ezalaki kati na molakisi moko pe moyekoli na ye. Elingi koloba kotambola elongo pe kotosa na nzela ya bondimi. Banda bambula, Timoteo atalaki bizaleli sambo pona oyo etali Polo. Ya yambo, mateya na ye. Pe lokola azalaki ntoma, oyo azalaki koloba na kosala mosala na ye, ezalaki kouta na Nzambe. Ya mibale, etamboli na ye, nzokande Timoteo amonaki ete ezalaki ya kokokana na mateya na ye. Ya misato, mokano na ye. Elingi koloba, bamakanisi na ye pe mposa oyo ezalaki kopusa to kokamba ye. Bisika mosusu Polo akomi, mawa po na ngai soki nasakoli te sango malamu. Bakorinto wa yambo, mokapo wa libwa, molongo ya zomi na motoba. Ya minei, Timoteo amekaki kotala kondima ya ntoma. Elingi koloba, bosembo na ye na nzela pe kotiela motema na ye na Nzambe, atako makambo na ye ya makasi. Ya mitano, motema molai na ye. Kasi kombo oyo elimbola miboye elingi pe koloba, kozala mbamba, molende pe koyika mpiko. Atalisi moto moko ya bomipesi makasi pe oyo atikaka likambo te atako motuya ya lolenge nini. Ya motoba, Timote amonaki na mosala bolingo ya ntoma oyo ezangaki na mobimba na yango boyimi peto lokola diama. Na suka, Polo azalaki kotalisa kolendendela
to koyika mpiko moko ya makasi na mimekamo nyonso. Kombo oyo ezali penza ya moninga na oyo elimbolami na motema molai. Molongo ya 11 na Kobi. Omekaki komona minioko nini pe bapasi nini oyo namonaki na Antioche, na Iconium pe na Listre. Minioko nini ya solo natikalaki komona te. Tokoki pe kotango ngona bakorite wa mibale mokapo ya 11 molongo ya 13 kino 17. Pe tango nyonso nkolo akangolaki ngai na yango. Timotheo ya mibale mokapo ya 3 molongo ya 11. Na Listre, Polo bambaki ye mabanga pe emonanaki ete akufaki. Kasi Nzambe asekwisaki ye. Misala 14 molongo ya 17 kino 12. Kombo po na minioko euti na elobeli kopusa ye akima. Mbalebele likolo ya matatoli na bango po na Yesu Kristo. Polo pe Timoteo bakutanaki na kati ya makambo moko ya kubundisama makasi oyo etindaki bango koluka kukima. Molongo ya 12 kino 13 na Kobi. Naboye baoyo nyonso bandimi kobika na bokangami na Nzambe na nzela ya bosangani elongo na Yesu Kristo bokomona minioko. Kasi bato ya kanda pe ya soloka bazalaki komikotisa malembe na mabe, kokosa bamisusu pe kokosa mabango moko. Timotheo ya mibale mokapo ya 3 molongo ya 12 kino 13. Ba oyo balingi kosalela Yesu Kristo basengeli kozela batelemelama, kotiolama pe tango mosusu minioko. Mokolo oyo ya nkembo ekozala botombwami ya eklezia na likolo. Maranata, nkolo azali koya. Bakorito wa yambo mokapa 19 molongo ya 22. Tana bokuse mae touti kolanda mokolo na lelo. Tika te Nzambe apambola baebanso bazokili bakuya kolanda biso lelo. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venant McGee, ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimiseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Radio Lango la Jiji, Uvira RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 10 na misa Tope 13, okoki pe kozwa biso na nzela ya singa tope telefone, plus tukomi bale na mine, tukomi sato na libwa, tuku libwa na mbisatu, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.